Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. 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 Tout le temps, le commencement et la fin de toutes choses. Tu étais, tu seras, Dieu éternel. Le consolateur du cœur, Jésus est le roi de tout le roi. Tu nous as donné le pouvoir, éclate ta puissance par le nom de Jésus-Christ. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Elikia nanga Yesu zali makasi nanga Yanga tema na pesi na yo Ozali Yanga Yango mutema ngai na pesi na yo Soto nangai, oh maladie, nanzot nanga, ota yolobi, osali, yango mutima nangai, napesi na yo. Mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetela
na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo nala pasi eleki nzoto me putolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambe oyo zalanga ngai tata nzambe Isso
te biso tokoki te mpe tokoki te nzambe abateli malamu oyo abatelaka ezali yo te oyo abatelaka ezali nga papa te ezali mama te ezali mobele yo nzambe alola yango na obundela bango bitumba na kozanga komona ozala nzambe na bango liboso lokola nsima natiki bango na maboko na yo nzambe ya satana moyini diable bokonzi nyonso ya moni yesu efilika mpe bomba bango na kombo na yesu kristo tolo okoki koleka mpona kotombola likambo na ntango na yango ntango ya kolela papa na biso osi ekoki bakende kotika ye esika ye ya kopema biso totikali na niongo ya liwa na se na moi yesi akuti yango. Merci bien. Torapele kaka la baozela na likolo azokisi espace mpona likolo. Merci bien. ozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema napesi na yo ozali yanga yango motema na ngai napesi na yo ekangi nzoto na ngai maladi na nzoto na ngai ota yolobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo mose aboyaki kasi oponaki ye yopesaki ero azala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasozela yo sunganga ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te
Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.